IHP Media. Okite kuna sa pourtant tuna volonté nzambe on makamoni osu ekomelio. En tout cas maman abandi kolela zaki peu chrétien abandi kolela bi na sa chrétien mais na comprendre na mitiki kaka na passe wana na mitiki kaka na passe na mido passe comme côté lenga na boss ne ko tuna na volonté nzambe donc yonka na zwaki famille na mbato longwaki wana mais nzamba limbisanga homme de Dieu na bisi nzamba limbisa no bien sûr parce que tuna ki volonté n'était mais c'est le plus important déjà au perdre bateau au perdre la personne le plus chère la vie non pas ni ka kozanga kotuna volonté ya nzambe. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Voilà. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure par laquelle vous allez nous suivre. En tout cas, c'est un grand plaisir encore pour moi de nous revoir sur ce nouveau numéro. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, il nous a protégés au long 2021, au long 2020 plutôt. Maintenant, nous sommes au début 2021. C'est à lui que nous devons rendre gloire et honneur car il mérite toutes ces louanges, il mérite tout l'honneur. En tout cas, bien-aimés, soyez branchés, soyez nombreux, soyez scotchés pour aujourd'hui car l'histoire d'aujourd'hui va vous apporter quelque chose dans la vie, surtout si ce début d'année, ça va vous apporter peut-être une orientation, ça va vous ajouter quelque chose dans la vie. En tout cas, nous ne pouvons pas commencer comme ça sans pourtant remercier ceux qui sont derrière la caméra. Là, je vois Charlie Kaka derrière la caméra. En tout cas, un bon travail. Je vois Merveille. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Je continue toujours à souhaiter me le meilleur à vous tous les abonnés de IHP Media, à maman et à papa, à ma famille Fouilla, la famille Lubondo. En tout cas, me le meilleur, le plus amoureux à vous. Je ne peux pas commencer comme ça sans pourtant remercier notre Dieu, sans pourtant prier. Éternel Dieu, merci pour ces moments encore donnés, car c'est une charge éternelle de parler de ta part. Yahweh, que ton esprit me guide, que ton esprit m'accompagne, éternel Dieu. Laisse que mes émotions et mes sentiments puissent disparaître, que toi seul tu puisses apparaître en moi, Seigneur. Laisse que ce ne soit pas moi parler, mais toi parler en moi, éternel Dieu. Que ton nom soit élevé de début jusqu'à la fin de cette émission dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous sommes plus tardés. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire. Voilà. C'était dans une famille. L'émission c'est bilingue. Pour ceux qui ne savent pas, on va parler lingala et français. Bon, il y a une famille Moko. Ils étaient très bien, Bazaki très bien. Et arrivé un moment, Zalai Koko dans la ville de Sikabazalaki. Donc il fallait qu'Akaba quitter Sikabazalaki wana. Mais le père ne voulait pas qu'il va quitter, mais comme la maman, les femmes sont tellement influençables. Il est influencé Kaka, on doit quitter ce lieu, on doit quitter, regardez, à la chômage des côtes, qui les a comme ça, la femme est tellement influencée. Et puis, papa Boya quitté, ils avaient 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Ils ont pris leurs choses et ils sont partis. Alors qu'on est ici or que Nambo à côté Bakiwana, Soko Memi Bana. Donc mi bali bazaka donc ba mbali bakufa na mboka neza mboka et zaka ka fo ba baskara ba vivre ba mbali ba rater na mboka wana. Alors maman ayeba kité ba parents pe ba yeba kité ba kepe na mboka wana sans pe kotuna ataka ba mpayazo ba sape kotuna ba kompe na mboka wana koko ba komi boye ba vandi en famille bazupenda ku baloué. En tout cas mboka na bakende ki bloque ezaki vraiment à gogo ko les aki na facilité ko trouver mbongo ezaki na facilité ko trouver ko kolata ezaki na facilité. Alors ba vandaki bazaki wana ba vandi ba comme vanda ko vandana 3 mois après mwana ya mobile ya liboso ayeko kufa kufa bakomolela na famille toyaki biso nyonso mpona chômage sikoyo ya kufi boye tozonga incomplet nde tozonga nde toyaki te. Alors l'aîné garçon à perdre vie na ye bakomi kaka continuer tu kolia bien en tout cas bazalaki très bien bazako vivre très bien nyonso ezalaki très bien kolia nyonso ezalaki bien en tout cas
bah moi la mobali akufi ya liboso akufi bah sous qu'on continue comme il vivre bah bosser na ba pota on sous bah comme continuer ko vivre bah comme il vivre et ko tomber sous papa na bango a ko décédé après 5 mois donc bah ça qui déjà fait 7 mois en fait na mboka wana papa sous a ko kufa a ko kufa ndenge a continuer ka vie na bango malembe kolé bien mais passe na mutema ba qui déjà ba qui 6 papa maman et puis ba nazaki 4 mi balé ya basi mi balé mi bali moi na moko mbala kufi et puis papa sous a kufi donc batikala ki lokola 4 personnes 2 bakufi babité comme a toujours déception to longa a to ke na mboka mususu bazuma kona bango bazuma kona bango inde bakosusu na ville mususu ka wana na recherche ka koluka nini balia nini ba se vêtir pour mboka na bango chômage kota ki makazi en tout cas baisse kota ki makazi bazanga ki vraiment moyen pour se défendre ya koleza quitter en tout cas chômage vraiment makazi na ndenge moya ya kolobate alors ba ki sous na ville mususu a to za déception moi ya el boso mbala kufi papa kufi to tika to kena na mboka mususu alors ba kendaki or temboka côté ba kuna bana basi ba vivaka te bana basi ba kufaka donc quand on ba pays na pays eza na ba loi nango eza na ba exigence nango eza na ba coutume nango en tout cas eza comme nango côté bazaki liboso kuna or ki ba vivaka te o ba ki ya côté mi balé nyos pona ki makaka passe ali nyos pona ki makaka banzala ba chômage nzoka bana basi ba vivaka te na mboka wana ko kene ba ki batika ki au nombre de 4 bien aimé la nanga batika ki au nombre de 4 te ba komi na mboka wana or ki ba febe isa bango ba ibisi bango te mini kaka bana balé be na mboka wana ba ibisi bango te et puis ba e ko tomber que mama wana ameba ne kuna aeko ko perdre sous moi na ya mwasi ya mibale mwana mwasi ayeko kufa regrettable fena za kalamboka na ngani etininga na kina mboko na kuna na kufeli mwana ngam ko mbana na skole sous na mboko mwana ngam mwasi ayeko kufa siko na yeko tikala kaka na débat na tikala na mbale te comment est-ce que je vais faire na quoi agir nani comment est-ce que je vais vivre comment na perdre ya bana ngano na perdre non ça ndenge na tikala na ba mibale mbale pe akufi. En tout cas déception non tozonga na mboka na biso luka moi tozonga na mboka na biso atoko toki kufanza meto mato tikala auto tikala tozala kaka boye ba biso ba kufa lisusuté alors maman a ko décider avant si ba ne bazo pona kozonga petit na mboka na bango kuneza ki tellement musika le temps bazonga ka bazozonga na nzela mais banzela bazozonga eza pe na ba condition nango eza pe na ba loi nango nzela bazozonga nde bazozonga boye baleki susu na la village wana o bambe bakufaka akufe susu mwana mobala etikaka na mwana moko ya mwasi aitikaka na mwana moko ya mwasi pasi na mutema bayeki bazalaki 6 bayeki kotikala kaka 2 personnes kaka ye na mwana mwasi donc kufeli débat mbali mobali na ye et puis akufeli mwana moko ya mwasi quelle déception pasi na motema mako ka susu te bobenga nga kombo na nga bobenga nga mawa parce que na kufeli déjà ba le beli na tseka na mwana moko donc espoir etike sute c'est onatika na ni ezo rassurer que soki na la muki akozaka na nga donc na baye na nga déjà mon ka ke mokili on pona nga esuki na mpo ni na ebo fait vendre na biso comme ko regretter ba regret belé comme regretter moi na comment on watika ki na comme ko conseiller maman non ko regretter te peut-être ça la ka ndenge ça les marquer ça la mi nga na kufa ti na zaka na yo ko banga te to vivre qui continue vie na biso tozonga na mboka na biso beta tozongi na mboka na biso ngoloba nini qu'est-ce que je vais dire parce que na perdre mobile nanga na perdre bonios na perdre dans sala nini kozonga bazonga na nzana bango bazonga na village na bango bazonga na ville na bango ba ekutana homme de Dieu mon corps a télémisi bango maman tozomona bino maman qu'est-ce qu'il y a maman na comment expliquer abisi na utaki na village na ngai nzale kotaki liwe kotaki bato bazokufa dans du jour au lendemain bato bazokufa pona nzale kotaki na mboka na ngai donc pas c'est kotaki bato bazokufa na moni bon moyen te na solliciter bana nga na ebisi bana proposer mbala na ebisi bana nga to quitter village na mbala nga boyaka na yeme ngai kaka no influencer titre ayeko konzima sko to quitter to
toye koto toye boye na ekufela donc bango nyonso bakufela te kala mwana moko ya mwasi donc nakufeli lokola 4 personnes mobali nanga akufi de bana nanga belle bakufi na mwana nanga moko ya mwasi akufi nde nayebi nayebi te na perdre mayele yango mawa ezanga na motema homme de Dieu nayebisi yango kobanga te zala kimia nzambe ana solution mpona nayebi nzambe azala na solution ndenge nini nga daya nyonso na perdre déjà nyonso sport esili solution nini nzambe akopesanga en tout cas homme de Dieu nayebisi zala kimia nzambe atindinga mpa na yo azopesa solution homme de Dieu amemi ti na ndako na ye comme esika bazalaki oyo bazalaki na re ya motuka amemi bango amiye na mwana mwasi ti na ndako na ye bavandi wana homme de Dieu bazalaki na mwasi na ye abalaki déjà na bana ne bavandi wana homme de Dieu wana ani koexplike bango abinga nalalaki na ngai Dieu m'a révélé na ndoto ke oza na mama moko aza na re boye nakende na solo na ye abungisi abungisi personne le plus cher ya vie na en tout cas za na désolation za na mawa na kende nayaki okuta na yo na solo na yo en tout cas des fois yo sali erreur yo sali ezaki okite mboka na yo okite siko yo zalaka sans pourtant tuna volonté ya nzambe sans pourtant tuna volonté ya nzambe yango na makambo nyonso ya mabe ekomeli yo il fallait que avant okite sika yo zalaka na il fallait tuna volonté ya nzambe donc okite kuna sans pourtant tuna volonté nzambe ya makambo nyonso ekomeli yo en tout cas maman abandi kolela zaki peu chrétien abandi kolela bi na sa chrétien mais na comprendre te na mitiki kaka na pasi wana na mitiki kaka na pasi na mido pasi comme écoute lenga na boss ne ko tuna na volonté nzambe donc yanka na zwaki famille na mbato longwaki wana mais nzamba limbisanga homme de Dieu na bisi nzamba limbisa no bien sûr parce que tuna ki volonté n'était mais c'est le plus important déjà au perdre bateau lingaka mingi au perdre ba personne le plus cher ya vie non pas ni ka kozanga ko tuna volonté ya nzambe en tout cas homme de Dieu na elaki bango bazongaki ti na village na bango ko kuta na ba ki na village na bango boy OK makambo de bonga pe kala donc les deux mois ka tant ka bango balongwe 2 mois après makambo bongi na mboka ba nyonso bazonga déjà bien misala ezonga bien chômage sila na mboka boy a regretter c'est quoi bi fana zana kaka a regretter nyonso ni kwa ko kozanga kotuna volonté ya nzambe en tout cas histoire na biso zaki kozanga kotuna volonté ya nzambe la Bible nous dit fais de l'éternel ton délice et il fera ce que ton cœur désire bana nzambe on sait de lui donner avant ça là quelque chose avant que tu commences quelque chose j'aimerais que tout na volonté ya nzambe po yango simba sans la volonté de Dieu na nyonso to kosala donc heureusement na biso le côté ya no rien ya que la volonté de Dieu qui peut. Donc il y a que la volonté de Dieu qui est important pour nous les enfants de Dieu. Il y a la volonté de Dieu qui est important pour nous. Donc avant que tu fasses quelque chose, toi qui tu sais que tu es l'enfant de Dieu, il faut retourner la volonté de Nzambe. Il faut qu'on est-ce que est-ce que c'est malade, est-ce que est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que Dieu me permet de faire ceci, cela, est-ce que Nzamba kozala content on a sala na comment ce soit lingo sala faut toute la volonté de Nzambe na engagement ozolinga ko s'engager faut toute la volonté de Nzambe na makambo nyonso il faut retourner la volonté de Nzambe so retourner qui volonté de Nzambe peut-être Nzamba ngai bise a patienter les sous pendant 2 mois parce que tant à patienter qui te wana kei mais 2 mois kaka après boy baninga batikeli koza sous na esengo baninga ba revoir sous esengo ebunga kala tu vois OK fallait tout na volonté de Nzambe je conseille aux frères et sœurs aux papas et au papa et aux mamans en tout cas vraiment on s'est lui donner il faut marcher dans la volonté de Dieu il faut demander la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites en tout cas que la volonté de Dieu est à la principale, est à la priorité. Donc ça, est-ce que Dieu va aimer? Est-ce que Dieu sera content? Est-ce que Dieu sera d'accord? Il faut vraiment y avoir à la priorité, à la fardeau pour la volonté de Dieu et tout ce que les enfants de Dieu ont commencé. Déjà que tu feras, tu vas marcher comme ça. Notre Dieu parle, notre Dieu c'est un Dieu réel, c'est un papa responsable. Il parle. Il a fait le zier. Il dit que nous sommes créés à son image. Cela veut dire qu'il a salamato yoka. Quand au soumettre un projet, non, je ne suis pas Nzambe. Tu lui dis que moi cette année je vais ceci, cela. Et puis Dieu va t'orienter. Il faut demander la volonté de Dieu. Peut-être que voyage aux lingo sala Nzambe azo zelo kuna tenza ba zelo koto. Quand toi tu vas faire au sali voyage wana au mi pesi reta na no ya vie. Or que ce que qui volonté Nzambe peut-être Nzambe anga biso non pas là-bas attends encore. Tu vois la volonté parfaite
fait de Dieu est le plus important que tout ce que nous désirons dans ce monde. Aibi o eza pour na biso ya motu ya plus que biso moko. Aibi o eza pour na biso ya motu ya plus que biso moko. Dieu connaît c'est que toi tu désires. Donc même na profondeur ya o yozo kansate wana Dieu connaît nos cœurs dans le profondeur, il connaît vraiment nos cœurs dans le profondeur, c'est que nous désirons. Voilà, je disais c'est que nous désirons dans les cœurs. Nzambaye bien, c'est que tu désires là au fond de ton cœur. Dieu connaît déjà cela. Alors la volonté parfaite est mise pour nous les enfants de Dieu. Il faut demander la volonté de Dieu avant d'agir, avant de faire quelque chose. La Bible nous dit, fais de l'Éternel ton délice et il fera ce que ton cœur désire. Toi, laisse-toi juste à Dieu. Abandonne-toi juste à Dieu et il fera ce que ton cœur désire. Notre Dieu, c'est un Père responsable. Notre Dieu n'est pas irresponsable. Quand il te promet quelque chose, il va les réaliser. Quel que soit les temps, quelle que soit la durée, il va les réaliser. Notre Dieu est responsable, c'est un Père responsable. Jésus-Christ n'est pas irresponsable. Quand il te promet, il va accomplir cela. Quand il te connaît, quand tu es auprès de lui, il va faire de tout son mieux pour te plaire au moment convenable. En tout cas, ne passons pas outre la volonté de Dieu. Restons dans la volonté de Dieu, enfants de Dieu, en ce début d'année. Ce que tu veux faire là, confie Dieu. Je suis juste venu te dire que ce que tu veux faire là pour cette année, confie ça d'abord à Dieu avant que tu puisses commencer à faire cela. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous êtes tellement nombreux. Vous êtes tellement branchés, scotchés pour nous l'endamoi en abino, votre sœur Micheline Phil, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup vraiment et je dis merci beaucoup à celui qui était derrière la caméra. Je dis merci beaucoup à mon coach, à mon coordonnateur Brice, les garçons sympas. En tout cas, je souhaite mes vœux les meilleurs à mon papa Enoch, mes vœux les meilleurs à vous tous les abonnés de EHP Media. En tout cas, que le Seigneur vous soutienne. Je ne peux pas clôturer comme ça sans pourtant encore prière et remercier Dieu de nous avoir soutenus du début jusqu'à présent. Éternel Dieu, merci pour ce moment. Merci de m'avoir soutenu. Merci de m'avoir guidé du début jusqu'à maintenant. Éternel Dieu, laisse que Yahweh, tu guides quelqu'un. Tu guides mon frère et ma soeur pour ces débuts d'année. Tu guides une famille pour ces débuts d'année. Laisse que tu guides un père, une mère pour ces débuts d'année. Éternel Dieu, laisse que ta volonté parfaite, éternel Dieu, nous accompagne. Que ta volonté parfaite soit dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que tes enfants éternels, Dieu, marche selon ta volonté dans le nom puissant du Seigneur. Amen. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis bye bye, au revoir. EHP Media, la chaîne qui vous édifie.